Luba. Bonjour Mikonsti. Za coordonnatrice ya Asbel Telema Mwana ya Mapinga. Telema Mwana ya Mapinga yindi kolobani. Telema Mwana ya Mapinga ezali association en fait Asbel, association sans but lucratif où ezali kosangisa bana ya ba militaire na bana ya ba policier ya République démocratique du Congo Mobimba. Na kati kuna ndenge kaka boyoki Telema Mwana ya Mapinga. Biso bana ya ba soda, bana ya ba militaire, bana ya ba policier to lalaki. Lelo to lobi ke to se décider to lobi ke biso pe to telema to lobela pe vina biso. To tchana etando ikie na place publique vina biso. Parce que autrefois, les gens croyaient que la vie des... Les gens ne s'intéressaient pas à notre vie, mais les gens critiquaient notre vie. Bana basoda miyibi, bana basoda bandumba, bana basoda bakuluna, bana ko bateke moyibi kuluna kindumba nyoso bande ko accuser biswana ezana okaka ba conséquences. Comme on dit toujours que à toute conséquence c'est cause et ba cause ezali. Yango biso lobi ke musa na bizali kotia cause. Le cas bino se limiter na conséquence biso to tie cause il y a ba conséquence soit sur la place publique comme ça mutune soyez baké moi na militaire moi na policier azoka chance mon côté à la vie moi na policier oyo ba futa kay $81 papa na efali ça y atangi ça y na $81 amela abela akendo hôpital asala boye nyonso tuka na kata $81 wana eza ba donner batu bazalaka na ngote so moni mwana ya policier qui a sali kindumba mais batu boye bateke na $80 wana $81 wana bakosuka wapi le problème est à $81 nde botisi ba conséquences wana. Ok, maman Christelle Namonio, oza yo mon côté, oza na équipe Mobimba. Est-ce que tokoko ye babandeko ba accompagner yo pour to continuer na masolo na biso? Ah, ok. Kaka ndenge balobaka ke na lisanga nde tozali o tobengi force makasi utaka na kati ya lisanga. Na kokaki côté le manga mon côté na banzi ko kende à gauche à droite na sala boy, na zongi saboy, na sala enquête pour la gratuité de l'enseignement. To kende to te abaleki na biso bana ba militaire na ba policier na kokaki te. Yango wana na senga kiba na elongo na baninga na ngaba na ba militaire na ba policier to tombola o babengi Telema Mwana Mapinga mutali boso azali pembeli na nga azali secrétaire permanent ya Asbel Telema Mwana ya Mapinga moto ya mibale azali point focal ya Kan Kabila aussi yende azali o babenga ka lettre nyo Telema Mwana Mapinga soki to luki yende na meka mukolo mususu na kene kosala ko déposer ba courrier mais na bengi adresse boy na bité na tiki ba dossier mo keno sala musala na kombo na Caleb ye kombo na Nono Nkuru ye Caleb lo konda yazali omoni ndeza kana mouvement ni surtout to préparaka lobby to ebi lobby te mais to assure na lobby il est parmi le militant de la première heure au SIG de Tibango ya Telema Mwana Mapinga ye loko no sto bengi ke charo automobile ya Telema Mwana Mapinga ezali na ngote mais to zali kaka ko bongisaki ekokoma yenda ko s'occupaka nango alakisa bato bele na kotanga bakombo te kokumba mutuka ye azali point focal ya Kan Seta na changu ndenge balobaka ke na gouvernement nyoso tu tozaka na ba attaquant na biso o parti este esimba parti changu este ya Kinshasa esimba mina maboko na ye kombo na ye Christian Bagaza omoni abe Bagazo azalaka na Sesak azali ndeko nani mwana na edo to tumbolaka ye mingi ke batombolaka abe Bagaza likolo yende point focal ya Kanseta il termine cette année en droit. Lui, il passe en jeu de informatique. Lui a terminé tous de la distinction na IFASIC. Lui passe en EL 2 na Unikin. Il fait les relations internationales. Donc, tozali délinquante, tozali indiscipliné, tozali batoyo, tokendaka kelasi metolobi ke biso ba o tozo kende kelasi, o tokendaki kelasi. Biso tozali ba miracle. Na kati ya bana ba militaire na bana ba policier yango tozaka soki to se présenter yo bezo mona soda yo bezo mona bazo mona biso différent parce que biso sali ba miracle biso kutana kina mabaku malamu noko yaya nani ya famille ayoki mabi mwana waza maele na sungata moboti na ye soda ke ya kendata kilasi yango to lobiki lokola biso bato to yebi nzambe to yebi ke nzambe asala ka moto nyonso tu miracle te tolobi ki lokola tozali na ba droit na biso oyo mibeko ezali ko reconnaître
to tombola mongongo pona baleki ya baleki o bazali koya na sima na biso maboto ekozala na sima ya mabota na biso bayebake bazali na badroit oyo il faut ezala respecter yango wana nde tina ya Telema Mwana Mapinga. Maman Christelle Kiakuba ozali coordonnatrice ya Telema Mwana Mapinga. Est-ce que awa tozomona toyambi bana basoda bomoni bien coordonnatrice ya Telema Mwana Mapinga azako bunda pona bana ya Mapinga donc bakolo Mapinga bao basalaka ke est kuna ti lelo est koyate ata babomaka nango ba congolais mais est ezakaka pourquoi parce que ba papa na bango ba se donna vie na bango mobimba ko sala la nation yango ba telemi bazako revendiquer ba droit na bango. Maman Christelle, est-ce que Kokiko ça fait combien de temps depuis vous créez Asbel? Telema Mwana Mapinga ezalaki créé depuis 2013. Mais à l'époque, moi, ezalaki mingité pour na kokende ko légaliser ata mikanda. To balaki kaka ko sangana na ndenge ya nani kunda lupe koloba. Mais to ekobima penza na etando ike na 2017 hier to le bito s'est décidé si ko que to sangisi bambongo to ke nanu ko régulariser na l'état parce que nul est au-dessus de la loi. La force revient à la loi. Donc, pour que il faudrait d'abord que tu sois en ordre avec la loi. Et être en ordre avec la loi, c'est entre autres être qu'une association soit légalisée, soit reconnue par l'État congolais. Et c'est quand est-ce que tu peux commencer à partir? C'est quand est-ce que, parce que c'est quand nous sommes ok, madame, est-ce que l'État congolais vous reconnaît comme aspect? Je dirais oui. C'est ça aussi, l'État des droits. C'est ça aussi, Kozala, moi, na ya mapinga. Pour baboti na biso, on dit bakolo discipline. Baboti na biso nde tozali bana ba messieurs le plus disciplinés ba ngana benga ka bango nde ba vrai honorable bango nde ba héros. Il faut que tout ça mibeko oyoyo ba législateur ba tché pour que ba tenir so bato ça. Telema Mwana Mapinga, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé des concrets? Ah OK. Heureusement pour na biso tozali kaka na kati ya revendication, on a compris que on va toujours revendiquer. Parce que nous reconnaître pour nabiso nanu salamité. Mais d'un autre côté, nous sommes sur terrain. Tozali ko sala. Kaka nous sommes ba jeune garçon, ba jeune fille bazali ceux qui na yebisi binoke biso to tonga ba salle de classe. Gratuité de l'enseignement, bana baye tellement ébélé que pour bana basoda bando ki na bango classe avant gratuité de l'enseignement. Bana baye tellement belé que bana ba komotanga na ba couloir. Merci en passant. Ouais, mais non, on appelle ça qui a un coup, il y a des vives voix, il y a ça qui est. Parce que biso to sali enquête. Oh, il y a gratuité sur la gratuité de l'enseignement, mais nous avons le donné. Na kati ba école ya ba camp militaire et des policiers. C'est quoi l'impact de la gratuité de l'enseignement? Na kati ba école nyoso tu ba camp militaire na ba policier qui Kinshasa biso sala enquête. Au moins la salle de classe avant gratuité ba ndozo M sous moyenne 30 élèves, mais comme il a 205 élèves. Ozomona, fois 5, fois 6, fois 4. Donc ce sont plus les enfants de militaires qui vont profiter de la gratuité. Gratuité, ouais. Que nous sommes le plus grand bénéficiaire de la gratuité de l'enseignement. Moi, on est un militaire, moi, on est un policier, qui la cité. Bien que le lot, gratuité, on est réunir les conditions sur tout est, toujours amélioration, toujours qualité d'enseignement. La qualité de l'enseignement, c'est entre autres, enseignant, moi, on est un soldat, ma maïle na moutou. Yé pas allé na banana ye, yé pas allé na vie na ye, yé pas il faut lire, à foutre la kandaku. L'État pèse nini. Parce qu'on dit toujours que un disciple a pour modèle son maître. Si tu n'avais pas eu un bon maître, ça veut dire que tu seras un mauvais disciple. Ce qu'on a dit qu'un enseignant, les papas, les mamans, la papa. Au retour, quand la papa vit mobile, parce que c'est lui qui était ton maître. Vous voyez un peu? Entre autres, donc on parlait de les réalisations, je suis en train de dire, pour accompagner la gratuité de l'enseignement du chef de l'État, nous avons construit à nos propres frais. Oh, mutakabela biso te bana basoda ba $1, $2. Ngai na che ya che to tonga na ba propre frais na biso ya Telema Mwana Mapinga, 2 salles de classe. Oh, eleki kitoko koleka ba salle nyoso to l'État pesa na école wana ya Kankabila. EP5, EP6, Institut Laurent Désiré Kabila ya Kankabila. Et ça ba meilleure salle de classe soko ke kuna o ezali na paka likolo o bana bavandi o ezali na karo eza basalo biso to tonga ba condition ezali na tableau vert ndenge une squad globa tableau noir biso te tableau ya vert biso to cha yango tozali na kaka pona ko accompagner gratuité enseignement à chef de l'État to ke une école ya kan kokolo na EP1 EP2 kokolo bana na se to pesi bana bazotanga na se to lobi ah lokola déjà ba yekela c'est dingo lo ba ke volonté ezali
bandimi kovanda na se elingi koloba ke balingi bayekola bango mpe bakoma bato na moke na biso tozwi ban pupitre tosalisi topesi 46 ban pupitre mais okomona na baimage ere tokosala baplan d'insert nde bana bazobunda ado ban pupitre ezali luxe bana bazobunda okotisi ba liboso bana nyonso balaleli ban 14 bana balaleli ban nani akovanda na se nani akotikala na likolo ya ban tokei biso tolobi ke l'homme, le changement, quand on dit le changement, c'est d'abord la tête de l'homme. Mokonzi Amboka wa le kaka bane koloba que je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Abane ko senga changement de mentalité. Mokonzi Amboka Félix Tshisekedi aye à l'OBP changement de mentalité. Parce que le problème on dira pas seulement que Mboka o ba konti mais biso nyonso nous avons que des bakonjo biso tozali ko mériter parce que bakonjo na bazo wuta na kati na biso population. Bakonjo na ba wuta ka yerte. Baza na kati na biso mentalité na biso population wana ya bango bakomi bakonzi bamemi kaka fulu wana bo soto wana tina kibokonzi tolobi to sokola motu ya moto. L'homme c'est d'abord la tête. Nous sensibilisons, nous sommes dans la sensibilisation. Sensibilisation o tolobi nini ya liboso o etangi kelasi tokei toyebisi tata mama tinda mwana na yo kelasi landela kelasi ya mwana na yo kinosuka tokei toyebisi enseignant ke toza na posa enseigner ya malamu pona mwana ya mapinga pesa ye cours malamu elingi koloba te kozopesa klasi ke ozopesa cours na école bana basode yengo lingi loba ke abana ya bato bato nyonso bamona katina tenge na lekendeli bango ni te tokei tozongi epai ya bana bango moko toyebisi bango ke opportunité ya gratuité de l'enseignement yango oyo mpona baoyo université baoyo ya mayele biso tolanse bourse mwana mapinga mais baoyo ya mikie botya mayele na mutu tokei epai ya kati ya baeglise na kati ya bacorps toyebisi bango ke bino nde bolandelaka corps âme esprit ya bato bosoutenir biso elongo tolonga etumba oyo réputation ya mabe ya mwana ya militaire na ya policier ebongwana toki epa l'état congolais toyebisi eke yo baboti na biso bamilitaire na bapolicier bakoyelaka nde l'état pour que yo bima na ndako na yo okende na présidence na assemblée nationale na sénat na bureau ya ministre il faut moboti wana ya este akwe ya bana na ye bakotikala na balabala mais ye il faut akufa makila na ye tanga oya policier il faut que air mususu na iniki étudier tomboki babomi bango bana na bango batikali pe yole la boy bongisa social na biso tozana kati tosala ka sensibilisation avec ya sida coronavirus et les cas qui a tosala que au moins na 10 ans tosala ka ba sensibilisation ebele ya ba fimère ya ba nani tokei lisusu tosunga ka ba orphelin ba militaire na ba policier na kati ya gratuité de l'enseignement mais ba orphelin okende kelasi na kaye nini na biki nini na sakoshi nini tosunga ka bango année académique année scolaire 2019-2020 topesa ki au moins na 1500 orphelins des militaires et des policiers ba kit complet pe lelo tozolandela bango kelasi na bango ya suka tozali na mama na programme mobange po discours ya bisonzale muto katali liboko batu bayoka kango lisusu te. Les gens sont dans des projets concrets, le projet qui prend l'homme dans son bas niveau pour l'emmener quelque part, le projet qui lave la tête de l'homme, le projet qui rend l'homme indépendant, autonome. Nous avons la bourse Mwana Mapinga Academia. Na kati kuna tozana formation professionnelle, lelo tozali na 13 bana ba militaire na ba policier ya mayele. O ba bande ko vona na bandaku, o bazaka na diplôme asimi penza diplôme à 83% zoloba, azana courage de kokene komi komisa na kelasi. Tozali na bourse Mwana Mapinga Academia, na kati nango formation professionnelle ezali, na kati nango ba formation ya musique, nyo surtout donc to ko élargir ango makasi. Toko élargir ango makasi année tozalaki na 3 diplômés d'état année tozalaki na 13 boursiers na université gouvernement pesa kabiso ata papier gouvernement pesa kabiso tata pile ata mai tozo bato a motema malamu mais malheureusement muto azwaki bana wana en charge akufaki na mois de février
malheureusement mais tozali kobunda toyebi ke neti bato ya diaspora bazali kotala biso bakongolo ya mitema malamu bao bazali ko reconnaître ba loyaux service baboti na biso basalaka o babundelaka ekolo bakoelaka ekolo bakosunga biso ke bana wana bourse wana ekoma munene mwana ya militaire mwana ya policier à se sentir fier à que l'université et à koma muto. Donc voilà donc en d'autres mots la réalisation na biso depuis que nous sommes sur le terrain. Maman Christelle, au lobby que Bozako se finance, qu'on s'autofinancer. Donc depuis Bobandi démarche oyo Tisikoyo, Bozi a ta soutien mon côté. Donc gouvernement étendre bino lobo quand même balete à part kaka gratuité et enseignement. Gouvernement déjà qu'il faut pas reconnaître pas sunga biso, il faut azala na respect à musalo militaire na policier à salaka. Ceux qui ministre azali, moi na ministre a commissaire na ba policier na bango ya garde bana bitinde, qui on se melanga mai, qui on se melanga crédit. Papa organiser que ceux qui moi na o azali moi na ya moto. Azali ko sala bongo. Et l'inko lo bakazo zo kaka alink azozo kaka éducation à tata na yeti. Ce qui moi nazali po papa wa éduquer moi na ye, moi na koki ko chosifier militaire na policier ya bango ya garde était. Mais quand on peut expliquer biso parce que ça biso et l'autre côté. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État congolais? Mais oui ce que nous pouvons demander à l'État. Et monsieur Zaningala? C'est bien. Merci. O tozo senga na bakonzi ya mboka na maetali bana ba policier na bana ba militaire. Qu'est-ce que qui tamke? OK. Secrétaire permanent, qu'est-ce que vous demandez concrètement na gouvernement congolais? Merci maman journaliste. Mayo biso bana ba policier na bana ba militaire tozo senga ya mutuya pona l'État congolais. Batala likambo etali mbongwana ya situation sociale ya militaire na policier. Pour ceux qui yango mbongwani mbongwana pe koti na biso bana na bango. Ezali normal te. Moto ya la mukaka na tongo akiko vanda na ya lali pongi soit disant na esika o esengeli bata da mibeko akamata mosolo ebele koleka moto asimbi manduke loko ya kilo loko ya moto pe ajibo moina ye mobimba pesi yango pona ekolo akufi pona ekolo a se sacrifier pona ekolo maintenant na mona elongi ya million te ayoka yango kaka na masolo nde yango to lingi penza soki to lingi mbongo na mboka o ekende liboso bitumba esila kimia ekota na mboka moto na moto asala mosala na ye ndenge longo bani esenge na biso banso to tia mayele na maetali défense na sécurité. Soki est oh le lobby so to damuka tozo kana ba radio na ba wapi na ba télévision que bato bazo kufa wana bazo kufa eza ba nyamate eza ba ninga na biso eza pe na ba bocho ya biso o ba kufaka en retour biso bana bango toza na sécurité te toza na garantie te mbala mosusu ba bwaki biso pe libanda to komi susu bato ya balabala avenir moko ezalité assurance moko ezalité donc bo tala penza situation ya mbongwana ya ba militaire oyo ekomami na mokanda oyo l'État ye moko asali biso bato to inventer yango te statut ya militaire ezali invention ya madame Christela te wazali coordonnatrice azo bunda tongo midi pokwa pona mbongwana ya situation bana ba militaire na mabota na bango ezali ye muta comité ezali ngai secrétaire te ezali Caleb te Gaël te Christian te ezali bango moko bakonzi ya mboka ba député ba komi yango pe mokonzi ya mboka ya tango wana Joseph Kabila a promulgué yango pe ba publier yango na journal officiel et tikali kaka mise en application ba lobaka na lopoto to salela yango pona kati ya mibeko yango balobi conditions de vie ya ba dépendant ba militaire ezali bénéfique pona bango entre autres les allogements familiales les indemnités de sortie les frais la formation professionnelle beaucoup d'avantages donc mayo nyonso tozolela lelo soki batie mibeko wana application et kozalaka lisusu te bokomona ke policier a se stabiliser policier a ko sombela susu mwana mokonzi unité te policier a ko masu mutabitinda ya moto te po akomi moto ya valeur po mboka na ye pesi valeur o ya mérité to pesa bango valeur o ba mérité pour que biso bana bango tozala réellement ba reflet o ezo pesa baboti na bango fierté atala ke tala yanga pe bana bakomi pe bato lobi na nga soki atana nuni. Merci, secrétaire permanent, de comprendre que c'est la mise en application, il y a statut Oyo, Bango Moko Bakoma qui peut ça, papa Christian Micro, message Nini Papa Yo pour Mémé Libiso. Merci, maman journaliste pour la Mutuna plutôt. Biso Bana Yaba militaire, na Bana Yaba policier. Tozo Senga Randenge, secrétaire permanent lobby. Droit na biso déjà
prévu par l'État congolais. Oui, oui. Nous avons représenté Kanseta ainsi que Chang Mobimba. Okay. Côté où vraiment, makambo toujours revendiqué, ce que chez Bisso kuna na Chang, on est vraiment au là. Madame, parfois, les journalistes, c'est beau qui étaient sur le terrain, bon, on a des conditions toujours vivre. Parce que tout beau tami na bakan, toujours cool na bakan, tout est la réalité. Alors, ils ont comment on a soulevé ça que il faut battre la pays sur monde, pays à minene, grande puissance, pays développé, une grande quantité de budget na bango et qui n'a pas armée. Il y a la force na bango. Ceux qui va comprendre le Koana, Congo na biso yoko changer. Et puis ba bossa nelo au mon côté, biso toza ba africains, nous sommes des bantous. Ma belle oyo ba koko même zoloba parce que nos parents baza ba oyo ba bunda kamakasi. Mokonzi mboka avant là la chambre na il faut s'assurer que non sécurité nezali. Déplacement na na tongo po bima na bureau na donc ce sont ces messieurs là. Pourquoi bako traiter bango ndenge batata bango na biso bana bango. Donc so ba comprendre ngo mboka o eko changer. Et puis message mongo ezake biso pe tozoya ndenge coordonnateur salobi to telemi biso tozoa ki mo chance wana banoko basongi biso to tangi to telemi et puis tozoya to yebi que non to bunda et puis to gagner pour to tikate ti na suka. Merci. Caleb Ozali, Kon Kabila. Ouais. Représentant à Kon Kabila. Ouais. Oui, papa. Message ni yoko memeli biso. Différence ni nezali nanu. O question na profiter na tunayo. Quand il gouvernement outi koleka na oya sikoyo par rapport ya ndenge bazo traiter bino bana ba militaire. Bon, merci vraiment les journalistes et nos pes biso malba. Toza te mama mapinga ne bande konyo so tambo ya ba mbalobi. Na motu no tu na différence nini eza entre gouvernement oyo to régime ya Ndeko Kabila na Ndeko Tshisekedi. Ce qui est vrai na part na ngai différence malonga vraiment makaso bato ba ko zela ezate pour passe auto zaki nango yango tozo mona mwana ya soda aza négligé mwana ya soda aza na l'autre côté mwana na policier même bango moko ba policier baza suna respecter muto ato saka bango azate toloba abwe na zi chance wana ya okene université mais là comment il finit bisa bango adage mo que non babanda ko tonga ndako na batolte il faut fondation alors que développement ya Congo pour que ezala il faut fondation ngezanini sécurité ya Congo ezala bien pour que permettre ba investisseurs baya pour que mutayo chambongo na Congo pour que atonga mboka oyo il faut sécurité na ezala alors sécurité na ezala ndeni il faut militaire policier na mwana nae na mwasi nezi bota na ye mubimba batu nyonso bazala na charge na ye bazala bien ba sepela pour ce bango baza bien te boye ba ki malédiction ya Congo ezati papa na 50 ans maintenant mwana militaire azolela dépendant militaire policier azolela ya mwana malédiction ya Congo boze ya mabonde ya ba pasteur te pour ekolo moko te ko changer et là vraiment ngena baka yango wana. Merci mingi na kanisi bolandi bandeko ya telema mwana mampinga moko na moko alelisi ngonga ndenge tolobaka moko na moko alobi o ezali kati na ye gouvernement eyoki peuple congolais boyoki bandeko pe baza na motema malamu bakanga motema te pona ko soutenir Asbel oyo bazo bunda déjà na bokamba ya maman Christelle coordonnatrice ya Asbel telema mwana mapinga bazo bunda déjà na makasi na bango baboy ko tendre loboko na balabala ko senga o mwana soda biso nde papa biso akufaka mais bazo bunda na mike bazo batongi ba salle de classe vraiment baza ko mi battre bango moko ceux qui nzamba simbi ata motema na yo ko hésiter te ko soutenir bango tozo kende malembe ko chiter na émission na biso maman Christelle coordonnatrice ya télé maman na mapinga est-ce que okoki ko ya no la biso eza na vidéo moko to landaki na ba réseaux sociaux to moni ndenge ba militaire ba kufaki soit disant na crash to moni parce que okoki ko affirmer te jusque là to moni muto telemi ko expliquer biso fait wana clairement te bande ko wana ba kufaki bazokunda bango na ba fausse commune na yebite militaire wa kufaka na front na o ya kufi na fronté ba modalité za ndenge ni bakunda makandenge nini mekana ko expliciter yango kaka ndenge olobi mama
na ngai na yo nga déjà natondisamaki na maya misu mingi lokola na se décider na kolela pe isusu te na esika bato bazali pasi wana maya misu na nga ona lelaka na kuku yango nde ezopesa nga makasi ya kocontinue lutte oyo nga na yo tomonaki video wana oyo armée etikali pe baba état major etikali baba kino lelo elobi eloko te mais biso toyebi na bamilie na biso oyo akweyaka na front soki babengi baboti na oyo soki babengi famille na yo elingi olobaki bazwi bacoordonné na bango misusu mpe ti lelo bayebi pe te misusu ko basalaka matanga tellement moto akenda me baomona jour mosusu moto abimela bango omona ndenge bato banda kolela makambo ya kamfufu bolela me mona ndeko na ye kobima jour mosusu nde esalamaka na armée l'état congolais toyebi te soki l'état congolais nde apesaka mbongo te état major nde ebimisaka mbongo te la police nde ebimisaka mbongo te toyebi te mpona kokundama militaire congo wana bomoni kaka bongo me ezalaka nango kaka bongo militaire congolais policier congolais akundamaka na ye te ata soki famille ya militaire congolais policier congolais atie mbongo te na baoyo bakundaka makali oyo bakweyaka libanda ya front bakunda ndeko na bango bakobwaka ye presque bakopesa bino 400 000 francs ere mosusu kutu baoyesa bino ke bokende kodefa tokozongisa ekobima 400 000 francs avec $200 bokokunda mutu ndenge nini bakopesa 500 000 francs avec 500 000 francs bokokunda mutu ndenge nini si ça fait, malgré les loyaux services qu'ils rendent à la République, malgré tout ce qu'ils font, mais l'État congolais ne les enterre pas. Voilà to lobeli kaka militaire na policier mais alors que na mibe ko na bango ndeko nono alobi wana na moi si dépendant militaire fa kunda mana et pas l'État congolais parce que militaire ba futa ka embongo te solde wana na mibe ko na ba lobi ezali pona ko sombela cirage pona ko lia bazoka pour na transport ndaku kotanga nyoso. Il faut être prise en charge par l'État congolais. Ndemi beko wana. Ndemi beko na bango wana. O chela kabango. Mais lelo yemo kona nu papa. Azo kunda mama be. L'État congolais azo kunda y presque pas. Torolobani pona mwana na mwasina. Torolobani. Donc la situation elle est comme elle est. Alors qu'aujourd'hui nous avons les terres arabes. L'État congolais, la République démocratique du Congo a plus de terres arabes que de terres construites. Pourquoi pas construire un cimetière militaire? Pourquoi pas construire un cimetière militaire policier pendant les heures de leur service au front? Pourquoi pas? Muto akufeli muto policier akufaka ana quand fungula o fala kanga muninga na ya policier à liboma wana soki na yebso ke mwana na ya kendara lisu classe to kondimate qu'est-ce que l'État congolais a récompensé à ces vaillants policiers là? Même pour que babimisela mbongo bakunda c'était tout un problème. Tout un problème. So kazana mokonzi malamu mokonzi ndako kiko sunga. Mais maman Christelle, chance ni okopé ça na union sacrée parce que union sacrée ezo sangisa bana mboka nyonso o balingi bokobi kobi ya mboka na biso. Est-ce que okopé sa chance na union sacrée et lokopé? Deuxième question. Est-ce que lokopé ya kitoko pona bino bana basoda ko kiko bimanakati? Maman, nous sommes dans un pays où les politiques prennent en otage les pays. Quand on dit le sort des militaires, le sort des policiers, et ça qu'on s'est discuté, même pour la voter loi à Kobongse social et militaire, il faut politique n'a voter en go. Bato biso to votaka. Ba député. Ba on muto a promulgué daki ba loi otozolo ba aza politique. Le président de la République aza politique. Tout est pris. Ngana lo baka bato lo baka ngana rolanda na politique na baka c'est une erreur. Si tu ne veux pas t'occuper de la politique, c'est la politique qui va t'occuper de toi. Parce que tout ce que nous sommes, c'est la politique. Ceux qui le lot social les a bien. Parce que depuis tous ces temps, depuis les 60 ans, les 61 années, on a eu de mauvais animateurs. Il y a choses publiques. Gestionnaires, il y a choses publiques. On a eu des politiques qui n'ont pas de volonté pour changer les choses, pour trouver des solutions aux vrais problèmes des Congolaises et Congolais. C'est ça. Pour l'union sacrée, moi je dis toujours aux gens, les gens qui disent qu'ils veulent que le président Félix a échoué, moi-même, quand le président Kabila a échoué, on a toujours que ça ne sert à rien à coloquer. Parce que ce qui a échoué, ce n'est pas Kabila qui va échouer. C'est le sort de plus de 80 millions de Congolais que nous sommes des qui échoués. Tu vois qu'on tombe là, on a chance. Mais, ils allaient comprendre du sous-souté. À un moment, on se pose des questions. Le président Félix voulait seulement ce qu'il cherchait. C'était seulement la majorité parlementaire ou quoi? Ce qu'il cherche.
par la majorité parlementaire, il sait que quand il a la majorité parlementaire, le quota, il y a Cour constitutionnelle, le 3 juges à l'Assemblée nationale, il y a entre autres pour la majorité parlementaire. Nani la CENI, Mouto Anterinaka, nani les candidats des confessions religieuses, et Kouta, nani, et ça la macaille pas, nani, une assemblée nationale où on se pose des questions. Est-ce que l'union sacrée c'était vraiment pour résoudre le problème? Pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, nous voyons le même démon, le même député, qui est Sombi Bango, une union sacrée. On se pose des questions aujourd'hui, l'union sacrée est comme une blanchisserie. C'est que moi, je demande au président Félix, nous, dans l'union sacrée, les gens qui migrent dans les politiciens qui migrent dans l'union sacrée, il y en a d'autres qui doivent de compte aux citoyens congolais. Dans la carte union sacrée, il ne faudrait pas que l'union sacrée est à la groupe où ils allaient bomba bateau à Mabé. Monique, Kabila a sous un pouvoir, il y a protéger contre le poursuite judiciaire, et bomba. Non. Quel que soit leur choix, il y a une union sacrée pour accompagner vision un chef de l'État. Les gens qui nous doivent de compte, les gens qui ont bouffé l'argent du peuple congolais, les gens qui ont détourné les derniers publics, qui sont dans le rapport mapping, au docteur Mukwege Télémélak, ils doivent être poursuivis. L'union sacrée ne doit pas être une blanchisserie. Non du tout. À ta machine à laver et l'embarcation qui va te béder à laver, non du tout. Et nous voulons voir les résultats. Nous savons tous que, moi je ne vais même pas dire que les présidents, tous ils veulent la gestion, le contrôle de la Cour constitutionnelle parce qu'eux ils pensent aux élections. Comme eux ils sont des politiques, parce qu'un bon leader pense aux générations qui viennent. Aux générations futures, mais ce que nous voyons avec le politicien congolais, ils cherchent leur positionnement pour 2023. Nombreux sont partis à l'union sacrée pas pour soutenir les chefs de l'État, mais par rapport à leur province d'origine, la question qui est la province de chef de l'État, c'est élection future. Union sacrée, nous voulons que le vrai problème soit débattu et pour trouver le vrai solution. Diagnostiquer le vrai problème de la société congolaise. Les gens qui doivent Kozala poursuivis par l'État congolais, poursuivis malgré leur positionnement dans l'union sacrée. Il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous faisons confiance au chef de l'État. Tout ce que moi je peux souhaiter qu'il réussisse, parce que ceux qui a réussi dans le monde, plus de 80 millions, paient changement et Kozala dans la vie. C'est un peu ça. Na tombé en chance et belé, Azala complaisanté, à Sokola Batuna, entourage naïe. Nous ne voyons pas les résultats. Tout ce que nous voyons, aucun résultat. Tout ce qu'ils font presque. Mais ça demande qu'on lui accorde une chance. Parce qu'il y a aussi à peine Kobanda, Azo, Sanguisa. Mais l'union sacrée, il ne faudrait pas que le Balikambo a chance. On sous-entend que quand il a commencé l'union sacrée, il savait dans sa tête que l'union sacrée. Ayebi. La majorité parlementaire. Mais est-ce que l'union sacrée est la continuité à FCC? Il ne faudrait pas que ça soit la continuité du FCC. Oui, je ne suis pas politique, je n'aime pas parler politique. Nous ne souhaitons pas que ça soit la continuité de l'union du FCC. Eux, ils ont crié que le FCC qui bloquait. Mais quand vous voulez faire la continuité, ça veut dire que c'est le FCC Makambu. Nous voulons voir les changements. Le peuple congolais a besoin du changement. Les sociales des militaires, des policiers et leurs dépendants dépendent des politiques. Le politique nous prenne en otage. Nous voulons que le changement. Que le changement. Merci. Télé maman na mapinga apesi chance na union sacrée balinginde ba mona changement. Bazak observer attentivement ba mona changement de nangambo na bango pe nangambo ya ba peuple nyonso. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci coordonnatrice Christelle. À la prochaine. Merci, c'est à nous de vous remercier madame.